tangu na yebisaki bino ke Faci Beton azali solution pona mboka oyo misusu bakanisaki ezali lokuta. Kasi bino moko boyoka lobi eleki oku ya assemblée générale ya bajon ya société commerciale des transports et des ports oyo ezalaki conduite na président intersyndical na bango ezalaki occasion pona bajon ya SCTP ya ko remercier pe ko manifester gratitude na bango na endroit ya mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les bétons de la nation. Très reconnaissant envers le chef de l'État. Nous sommes allés aux négociations palais de la nation où il y a des résultats très positifs. Libérer plus de 700 retraités, ça sera toute la première fois. Ça n'a jamais été. Réhabilitation de la gare fluviale après 50 ans. Réhabilitation des déquets après 25 ans. Tout, c'est les efforts, les soucis qui animent les chefs. Nani alobake onata ekufa luvunu SCTP et la Mouka pour avec détermination ya Faci Beton mou kwantombolo d'Afrique, tout est possible. Wumela na ngwende na yo. Oui bien.